Si makamba sika pezo au moni te prendre en wezo voler est-ce que ye baka ke lelo to ba pede ba koleka ka ebele na mokilo tena go pesa na exemple to ikutu kombo to ba peda ngo po o ngai na kola kana ye baka ta pede il signifie pede te ko kana bakanda ya nini ya nini ya mibala ngo boko zwaka o ya ji mobali nango ya zini mais suka nango yona mobali wana pe bobaya bobala ni pete bon esani ngaboni obazwa mama dibasera makamba ngamo babalanga iti balandanga kuna mona mobali nango babalanga ti na lwanye pata ta mosina nga me bazwi mobali wa babangi nga mama na bango tu bazwi mobali wana esenga na bango ngabi ko kamata yekasi comme si comme toiba lem sube ye moko azui yepe makambe comment ina mama bon c'est ça moi discrétion cache faut publier ba mo le ba makamno na ba sena se ba passer na tout ça kasi yango na ndi mabeti yango na ndi mabe botu bokoma kape komila kisa mutakala nyoso na ba tourner surtout maman que la télé ya ba ndeko artiste comédienne to boyi teke bon ozo le ba mibali babala mais na ndengo na be mibala ngo ba kobala bino asa moni nyoso ne mais ba incarner ba rôle basi ya mabala mi pe baka na kindumba pe lokolo bateka kaka kuna na awa pe tozaka na bango kutu basa ya mabala bakoma kindumba kolekana banduma bango moko omoni ndengo so omoni kaza mwasi ya moto papa na banina na bino ba papa mwasi ya moto yebi te ndenge alalaka na mumba na mwasi na ye oyebi te biloko nini na tia na kora mwasi na ye yo oye kaka nango mati ngulungu ozomona pe biloko na yo ozalaki na baaktivité ya bien nyonso ebandi okita ngai bo mwa okoma olelalela bandoki na famille oyo kendoki nini yo moko mama na ngai fongola matoi oyo kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso ya solution mpona loposo ya nzoto na biso yo moto obeti ya batampo esala 15 ans 20 ans esilaka te mwana londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 ans 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Bienvenue à un nouveau numéro de Bisso. Il y a émission Planète des acteurs. À chaque numéro, tu as un artiste moko na simamuninga, comédienne moko na simamuninga, cinéaste moko na simamuninga, juste pour nous repérer des informations à temps réel et surtout il y a des gens où peut-être nga na ebi nga ba nanyo, na ebi nga mama Chako, na ebi nga mama Ngandi, mais historique na ebi na makamni pena tam so tango kate. Tout ça la effort noir et cap qui est toyeba et surtout que nous avons ta masolo plus et makamni sur les contours des artistes comédiens. Na lungaka soki ya mona ke na ba jeune te tozonga pe tota na place nini pena makambango e banda. Je l'honneur encore une fois et sa première fois te na yebi pe que la dernière fois te pour toza na ye to kozala ka toujours na ye ala parmi ba icône na vérifier ba diplôme oyo na mona oyo ye azwa plus de 30 sans compter ba médaille sans compter ba trophée et c'est le moment autant que tozolo ba boye to lo bango ka te que maman Chako azate maman Kinganya azate te tant azali en tout cas maman félicitations pour c'est pas donné à tout le monde. Donc le mot ya bongo je suis avec elle dans le plateau na biso maman Jackie Chako. Maman Chako bonjour. Bonjour. Boni.
bien. Toujours belle. Ah, merci. Mabaya on est battu mutatongaka. Maquillage, n'a pas la maquillage, on a apprécié des coiffures en tout cas. Très kitoko en tout. Merci. Ça fait plaisir, il y a vraiment que non. To regarder toujours kitoko na yo, aux arts, on mis ça bateau, vraiment artiste quoi. Merci. Voilà. Maman, tu y es parce que ma fan non, ba bengi biso ya trop, yamba yeko falon. Ah, ndé ni ndo kisu posa na yeto so la biso. Makambo ko bana ne ba osa makambo ye mama zo mona te. Musala ngozo ke nembiringa mbinga mama zo mona te. J'aimerais bien te rappeler na no mama mukena bande ko ba ota la biso. Maman Jackie Chako, aza moko ya asa présidente ya groupe na ye. Azalaka na groupe ya mango parce que confusion ça la maman mukena internet. Bo benga ka mso botuni na compte site bo botaki biographie maman Chako me bolo ba ki bien te. Ba maman bato ba yebi ba archive ngo ya ra mso te azaki na groupe nzo discussion. Azaki na groupe si des salons, azaki na groupe nzo. Maman Chako expliquer biso na époque on a tous ça non maman non maman. Na bandaki na groupe Mwangazu. Les ronda na nazaki na 14 ans. Na bandaki na groupe Mwangazu. Oye kokamba na muyiwa mwa muyiwa zaka animateur monene na RTNC ayekufa ayekulunga na après moko na ye mwa mbina niliraki na yekovanda na koti na ikiri maloba lero na nani chaque type mbalibi yo vanda boza artiste monene vanda boite yaka tosaka ba rayon plus rayon moins na bandi na ikiri maloba après ikiri maloba de mangobo baye kozanga na groupe mangobo le kweza ki groupe à quartier na biso bana barumbu nde mangobo aye kozwanga na yo kota na groupe mangobo mais muto aye kozwanga pisa na ndako na théâtre yaki cousin nanga inga muto alaksaki nga musala théâtre na 14 ans après le na koli na komi murde ngalufa kako mta yako senga papa na biso kwa papa na biso za ulinga na sa théâtre nda usenga papa na ngai ndi papa lokwa zaka fanatique na ile wana zo sala homme radio ayeko tsangana groupe mwanga nani mangobo eto kumo travailler na mangobo et aussi la fusion na groupe nene Enjoy mano sala to sala papa pasteur ma musique mata le mo etombola biso makasi après groupe wana nazaka na mangobo bango baki ba poto kimaseke ba yo kende poto yimtabala kanga à l'époque ozonga kimaseke on va senga ki permission enfin tant na bango ba pesaki bango na RTNC ezalaki déjà inspiré pour que il fallait bazonga ya zongia basi banongoli bango misala na RTNC alors ndeye aye ko proposer chez ndenge to bo sala ngabi toza ba artiste abi bon pour former groupe ngabi mais sans ça zate le ko la tikala kuna yeba ke fo benga yo yebisa yeke mais awa kozonga na yeke nkini ako balongola alors que la passe bien bon oui il faut to benga sans souci a bengi pe muninga po baza olinga bango zaki des amis inséparables allez ako yebisa sans souci le yako ya 92 je crois 91 92 na bosani nde ayo kuta to former groupe aussi to zui ngalufa lukuli ngai moko lokona zutaki groupe na bengi bato nanga ndanga je crois ndanga ye aye kokuta biso bon siko groupe e bando former to bando zo amwa bato ndamunda to tia komoni to discussion pona kombo to tia bo te ye moko ayo kansala bite mon frère po baza bien na mon frère est-ce que tu tia comme na yote yalko comme na na sens abo kasi omoni te toza kosala banzonzi mingi le tongena balumbashi toza kotia na banderole mingi ka groupe sans souci totia komona yo nde tekotia komona yo lokola ndima pour le remercier aussi peut-être yango na apesaki mpe groupe sans souci alobi sans souci ya la présidente ezala président nga na ya vice-président nde bayaki donc groupe sans souci pende uta na bakalako kala mingi eza ya lelo te un groupe sans souci un kaka yango wana ya kalati lelo ben oui kaka bato bato balongwaka institution ezikalaka kaka
yo longwe olobia na koki okei bato mosusu baremplace kaka boye monde eza évolue kaka bongo monde eza évolue mais kala na sika ekomi mwa moke différent kasi makambo ya sika mpe ezoye omoni te monde yango eza évolue ese toyeba kaka lelo to bapede bakolekaka ebele na mokili oyo te nango pesa na exemple kutu kombo so pede yango mpo ngai nakolaka nayebaka ata pede esignifie pede te nde naza kokola koyeba nakomi mokolo omoni ke monde eza kovolue na makambo mingi ya mabe mpe na ya malamu. D'accord. Alors mosala na bino oyo mpe mama mwa moke orelatele biso ani une phrase nalobata ke groupe baami jusque là makambo yango mpe ezalaki ntango mosusu badeside atiki bino mais baclash mpe ezalaki moto alongo na moto boye baoyokana so te comme mpe ntango mosusu toleka te na batélévision malgré bachaîne biso ntango na biso tofingana te tofingana mpenza te eyaki kaka soki olongwe elemi soki olobanga nalongwe kuna kaka ye azokipe nga te bona me kofinga motu ndenge ya lelo eyelaka eya ndenge wana mpenza te neti le nani sansusu nani matika alongwaki na groupe me nga nazalaki mwasi na ye natikalaki ana amoureux ko nga na be yo soki olongwe kende na yo nga natikali na nga mpo na ndenge na nga mindondo te ye ake kosala groupe na ye papa alobe na ye kuna na ndenge aévoluaki nga natikalaki na sansu yango bato baza kotia songisongi ke o nga natikali ye na loko natikali na sansu nalandi mobali na nga te ok nalangi mobali na nga te parce kobetelekaki tokokende spectacle admirateur moko asolisa ngai te kobeta nga namonaki malamu to oyela ndenge wana jour ya spectacle na biso yo koya te oyo ya biso yo mpenza mpe na oya te omoni sikoyo yango na ndenge toye koboyana ye avandi kuna nga mpe navandi na ye alors kozala na relation entre artiste na miniti watini yakomokomisa synonyme adicio kamso actrice boye na acteur boye badrague na neko nyonso avant mariage ekomana na relation ka ya mwa kuzu ose moke na ye kamso kababomba relation oyo awanga na moninga na télévision ngai akowanga na moninga pourquoi soki ozovivre na moninga loba vérité ka esani oyo ozowanga na ye wana pourquoi soki oyo obala te apart soki oyebiki mwasi na aza na ndako mais soki bozaka oui aza copine na ngai mii na ngai mais c'est tout comme yo mpe soki oyo wana alobi comme yo mpe oye en attendant na bali te nazotala nani bacaractère na bino esani saleloko te. Ben oui, ça c'est bien. Alors, on va parler maintenant des groupes sans souci. Où ça parmi les groupes Oyo, on a Congo, on a Lelo, on a Congo, on a Bisso. On dit groupe Nzo, il peut tourner rapidement, format pas trop. On dit groupe Salongo. Le petit qui l'a fait là, maman Mikolo, on dit la carte groupe maman ne ba groupe Oyo, bande on a Bisso, papa na Bisso, Sali, on a ba Koko, papa na Bisso. Groupe sans souci, ça parmi tout à 3-5 groupes aux OP sa fierté à Moka na Bisso. Mais aux a parmi ba doyenne, il y a groupe. Oui, non, na Bassi na zag na 48 ans de carrière. Voilà. C'est pas payé hein. Ça Bassi nyonso on a presque nyonso na o yidi. Na o ya loko nyonso, baza nyonso bananga. Na bana ba mama bipe banani nyonso baza simananga. Ndem. En tout cas, mais na génération nanga natikalaka nga moko oyo kozo continuer na génération nanga bien courage na oti ozana bandondi mama chaque on a bandi mwana nanga na sokola na kuti génération ekuti ngai to bandi na ba génération ekuti mais oyo ngai na bandi na bango répétition kaka oh je ne sais pas l'aime sous qui donne ngai on nzamba apesaki nga pona banso balungwa kaka teke o bona bo asili non bansu balongwa na bango batika na bango carrière bakomi na bango makambo mosusu bamosusu bakufa bamosusu bakendakenda na bamboka mosusu basalaka yango lisusu te bamosusu mpe babandaki basalaka okei kovanda to 10 ans 20 ans quelque part lere ozongi olobaki naza na age wana ya mosala te il faut okoloba moins donc on a 20 ans tikaka na yo mosala d'accord parce que mama chapo ba groupe eleki na sima ozali namona kwa mpo na melia namona kwa mona na bana na ngani kota una stratégie ka aussi la te ba soko ya ndenge na exabien bo mabe pa musala unga na linga yango na musala unga na yeba 14 ans ozo progresser titulaire lelo nazana ba 62 ans talana But the baby on vieux. Omoni
alors na mesana na musala wana komo mona ngo lokola soki na yo sala ngo te nete loko moko ezo mankenga na kati ya nzoto na ngai mpo na mesana nango so mwana ye ko solliciter mama est-ce que ko sala na film na ngati pourquoi na boy musala nga na yebi musala nga na yebi na mokili na zwa diplôme ya secrétariat de direction okutu na tika na zwa diplôme na nguna lobi yo papa yo lobaki na 6 classe comme ça otika nga mpe ma diplôme na yo lukaki yangwana na continuer na carrière là. OK. Oh là là. Vraiment. Alors les lots parmi ba doyen de na mandolo ba Yacoub sans souci. Analyse na yo na groupe sans souci ya kala. Na groupe sans souci ya lelo parce que tu commences découvrir ou remarquer pardon groupe sans souci trop de départ. Oui, mais trop de wana ya monso bana pe mwambili ngata msu na ibite ba pa na yo ko lo ba kina olongwa. Ça se passe comment on analyse en ndeni? Naloba na ba société mingi soko mibeko yeki makasi pe bato bakima. So moni ki mibeko za na société. Mibeko na ozolanda ngo yeki makasi pe wanga na kukana ngate. Ata ba avantage mama. Bo so mutalo bindengo na yo kangena makasi te. Leo so na ko bengi ngabi dikamuni na ngubu. O te mama ngana ngana moni bango balingi ngana sa njonzi te na njonzi na ko yeba na bona na ko benga pe président olingi ya sal njonzi te ngana pesa na njonzi okina njonzi ba ko futu bo baninga batikala il faut y la bango atama quelque chose lobi bon baninga na kenangi bokilaka ta na kangaki nyimo nyama moko bo lokolo na bino yango mo someli bango ta ba jiba meli en tout cas ngaile na banaki njonzi nanga kala okoye tuna taba saka muso ba ko yebiso soko kenjonzi to pesa ka mibeko pour na vice présidente ya groupe sans souci to pesa ka mibeko okay ko bazui yo na njonzi ko yana yo allez pesa moi oui pesa ta moi quelque chose ko na caisse écoute na caisse mais yo kuno soki na njonzi ngalo bazo pesa 30 francs même si mbongo ya transport soni ko ya ko lo ke ngana ke na inga po na ne bana na poto mo soni akoya ko loba ale okangi kana ote le ba ko yebiso kota caisse pesa cha o komi okanda kana nini yango na eloko mingi bazo bundi kwa mingi ya groupe sans souci bazo rakma mingi pe na banzonzi amoni siko le ba ko yebiso yako cha kasi mbongo na caisse ba yebisi ba futi bino kasi cha soni ke le misusu na kenaki ka ba pesa nga 5000 ya transport. Même si on paye 3 000 à transport, boyo ke na kozani. O tiki répétition na bino même si jour à répétition yo kimi. Yo ke nzonzi ata yo moko. Musala ni ozobe bisa musana esika ozobe ke na bandaki awa nde esali ke kuna babenga. Base na ngai. Là ozoke na base on peut se condition le bitala. Là na kozonga kunifuna pesa quelque chose. En tout cas, lokolo benga na boyite. So futa ngate me lokamo mbongo moko na kido tia na caisse. Mutu wana pa boko discuter. Biso kana tozaki ko discuter na ba producteur. Producteur biso mama chako na bengi yo ya ko sa film nga. Bon obomeli nga combien. Nga tuna taba major ba nga na za ko ba obomeli nga combien. O nga ota ate bakisa. So bono na kusala te be combien tableau moko combien o tableau moko $25. Na tableau ka moko so ka se pene. Ya ka na ozana 10 tableaux so obimi na moi 250 ça va. So mula mususu mona bon surtout les kala wana le wana kutuzaki to komo kitani na koma ko lubandingo na mais le moko sikoyo e komaki le baba yesika e komaki mama sha na bombele $1500 papa mukebu pona ni tete masha kusali yanga kaka tenga bilamba nanga oui bilamba nanga biloko nyoso na kolata wana yanga imoko bona te bakisa mona ba abakiselo online biso 1000 ekomi na $2500 afute le kwana tozaki bien oke nzonzingi ozozonga to tikaki piaka na ndako ozozonga na basaki na la so nyamo bimba pene lengi ya kokende musala les producteurs ont vu abi piraterie ekotaka makambo yango nende débat nzambe pe leader atindela biso pe ba YouTube pe ekota na musala ngo ba producteur malgré makambo ngo pe beba nango koma commune na bino mama Shako TV Jackie TV so tango ndeko abengi yo tant on doit bien s'attendre que après ça quand même caché élevé kasi yango na libusale kufiti wana ndengo na lego yo benga oyelinga pe le côté olobisinga bo titi tatama ya pambwa oyate nena zo sengo pesa ngata na futa na mama oyebi
filme nanga kaka ya liboso na kotisika tala kaka mbala sima wana ko yelo le msu biso ndele msu mwa 50 ngo to mona kala msu 80 to ya kapela ba to yebike o ya pesa nga le msu 100 o ya pesa nga boyo soko ya pesa nga sa yo pesa nga 50 na ukende pasa pona yebiko wana apa ngapi neti ngai lo baka ka mukolo wana nazana nga na ndako a mikolo wana to bazobenga nga te na bibo na ke ba 50 amoni yangwana Moi, je pense que tu dis par rapport à la table, au moins tu es principal. Au lingaté. Au tient principal à $50. Oh, le bananga maman, yaka. Oh, yo, ça a 15 tableaux, 20 tableaux. Nani. On a $50. Nous, maman, ça, on a mis tout le film, il produit ça, le film, mais que nous, moi, petit bon, yo, ça, na au film. Maman, na salaka, on me na monaki. Bon, on muke. Ngaye ko sale libabe. Les wana courant ezali ya monyato ozo kene na ba groupe o louer groupe o louer lemso transport ya acteur ba ya o lia acteur transport ya acteur soko ça 3 jours 4 jours na mona ki na zwa ka eloko te yango na tika nanga kutu na yeko zwa kutu na problème na zwi problème na Pauline na mama o ezali na busani ya mwana na ngai comme na yako zwa problème nini po filme umelaki mbongo na yekutu c'est la kalame le wana kuwe ya kama be na ya mobile nanga kutu na bimisa liso na bakisa po na lobi te ifuna sisa na zaki reprocher ngabi ngai boye ba komona nga ndenge ni bakata na lembongo ok défaut le wana kuwe ya kama be oyibe ba pende wana mon tala kaka tina sali tout te filme sili na keko pesa ngabi oyo mutu pasi na on a qui yo moko boye tam su papa pesi moi budget que non na au moins na pesa mutu musu sala yo gérer pas maman mutu parce soko yo otiaki mutu moko o acteur principal ayete lemso asa bandaki film l'air mbongo PCP mbongo confiance to pese nyos akomi ça salobu oh là là au moins ko craquer pamba na âge na nganda ningi ndengo na te una lemso. Mais groupe non ce que ça na Kenya wa ba ile kara déjà na Kinshasa wa oui zo le na voici l'homme na ngai na lobaka na producteur bango oyo basa na sala kati pona bana sa kufutela ko moko tenga bi papa yo moko kutsaka na YouTube soko zo katelinga po za ko katelanga pe mwa balar na ngai apesi ngai mona meilleur kamata kabula na bande so mona ko gérer bona na kiso na kolela papa na sana tournage na za bubu da abimisi mbongo kende zwa taxi bisimo ko bolu wango journée mobile pour sala banina omoni zika azwa ko edenga OK ke boy na moni za passe tout passe d'accord alors pourquoi ne pas attention pas na ko fa on a encore besoin de toi maman Chako yo liwa bana ngalinga penza na ya la charger mingi te est-ce que tu as la romone qui no ba général ba to ba yeta mutu na sima no so bo bo njila moko train sali ke yakita donc atiki biso ça passe mingi moko ya kosangana neti départ na ne choka vraiment départ ya liboso ya Mindondo azaki mwana ndako nanga Mindondo azalaki à chaque fois et elle a soraki voyage akobenga ngai et elle a za wapi le mususu mona ba samedi boya bimeninga mais oza na ndako na zoya olamini na yebisi bon bomelanga epo na so na buti bale na koya kolia wana sima to bimi na biso OK ay ndenge wana le mususu ba kosalela ba anniversaire yena mbana ngale bayokani ba bengani kuna surprise to King Cole to kolia maboke umona oteto le pas Solange to so Solange to zalaki boye benza mwana ndako so ole musa ko sombela ngela mbakuna mama na so na monela mama ukitoko wana na model na oyo olingaka wana nganda kozongisela mbongo te somba na yo na kozonga ona mama boniko na so ya kutekela akoya wana na kozongisela mbongo te mama tonga kaka tonga bon pesa mbongo akutonga ole musa peso mbongo ba buto futa mbongo ngo amalunga te mama baya malunga te mona kama tiza peso mwati abimi na yake mwana ndaku esokanga trop esalaki nga mwa pasi na motema mwa ningesaki nga nzoto parce que ezalaki choc ya monene nandimaki te naza komona bamoko ya bato mosusu oyo namesanaki te nde me ya Mindondo efrapangi nga makasi nsima dadi aza kobenga nga mama na ye baza kosala zuwa ye na
nani papa Tsakala omona boye papa Tsakala azali mwana ya mama Bipendo omona mama mais piaka na ndako moyete amere suka fingi na de bemba tata na yo nyama yo moninga ne yo ndo ko lesa ngato ngana mama na zana piaka ale aleki kuna ke uzomwa bilo yepe dada yaki nengo suka ya ko mela ni na matonga mais ozana ndako me wana zo mela forme mona dada yo zo mela mère yaka kasina zo shina mutu moko wa yaka to shina biso oyo to kokabula to kaboli to na ke na landi epe to kaboli na ye le ya mindonda kufaki il fallait na sombele kaka uniforme lokola Bipendo apesaki Tsakala ye fa asoma nga mama ya mama nga ivenda mwana na yo nazanga uniforme ngabe yo sala kati yo to ko sombela nga mama za abite mama nga na so ya ko zo uniforme tina sombeli ye na pesi mune bulinga bana wana bale mso ovandika bo ya bimelo asekisi yo papa oyo basekisi tata di nini akamati nazana bongo te me bayuma wana bazuku sanifuna na laksa bangu naza dadi kambala tapi rouge wana bango basekisi ba zimitela kena omoni bana mibale wana bapisinga ba shock ya usanga te pona mesana kina bango makasi ba muso wana zaki badelo musika bambote banini mais bango mibale bazaki ba proche mingi nanga. Oh là là. Voilà. Alors comment on a bolingo ya artiste nakala les tonto ko baka ndako pasi ndako nyoso etangara ezali moi iskanda ko tangeza ngate mais ki bo soto to bata bon ya artiste comédien ezaki plus ya kubata ma plus ya kubomba ma famille tout monde a bossé karanga na écouter que mutu beta musu baloba na raté mais ya lelo et comme la guerre de génération et ceux qui to poison kuna basu pc pai mama chaque umenya musalo bonjour ata tante ta mususu kabe mo ba jeune fille bo beba naki boya bo ba garçon bon ngai mo na beba na bango oh na la génération lelo ya na ya lelo na beba na bango pona malgré ba diplôme batali diplôme mais ngana na mona na le musu na ye na solution pour qui soni disusu jusqu'à ce point oui na beba na bango maman a l'aime sur national je vais imaginer un tout petit peu un artiste qui a peut-être 10 ans de carrière ou bien maman Charco pour un bon tournage pour na légué na succès pour la ligne kasi pour la makambo ese bele mwana nga kwa makambo so na yebiso eza be mission na ningi ko ya lisu na ba problème te ngana lobaka mindona mama soko yebiye ovana na yebiye parce que yeso azuye likamba ko binda afingi ki yo wana papa pato esili wana pe esili depuis na tongo makambo abosani na il arrive à peut être un problème entre les jeunes baye ba consulter yo pe si arrivaka mingi mona makoloba le wana tuzao sala académie des stars na biso tuzao tena ba ba biloko na biso na ba poto lemsu tuzi producteur bonabo ba académie des stars eza oya ngai sipo eza munene ba acteur baza bango presque nyonso bomona ba bango ne ba former académie des stars ba sami mokili ba se bele ba mindondo ya kufi azaki vice na ngai omoni ba se bele ba baleya basila ba zaki bele omona le msu kuswana kata ya nini oh mama omoni le ya asali ngabo na bolonga le ya yaka yona tona sila bozo kuswana pona nini oh mama ya tonginga ngabe yo tonga ke pona oh ngada tonga ke tale botonga ke te ale benga mutu ngapo ngara aya nana ya ko tonga oh boyi oh bobenga ale bobenga ale to yepe isidi kaka wana makamba ko ngiti suka asala ki yo mape benga yebiseka lengona makambe siliti bomuna ngana na finga kabino biso omona na ko benga yo yakana uzala problem nang yo muko mama ndikamni na sali po ni oseke poche ki emso na baki mabe pona ma to solo di biso mbale o te mama na ezaki ndengo na te ezaki bo esili oko kanga bakanda ya nini ya nini ya mibala ngo bokozwaka o ya zimo bana ngo ya zini mais suka nango yona mobali wana pe bobala ni pete bon esani ngaboni o bazwa mama de basera makambo ngamo babalanga iti balandanga kuna mona mobali nanga babalanga ti na lwanye pata tamosi nanga mais basu mobali wa babanginga mama na bango tu basu mobali wana esenga na bana bango ngabe bokamata yekasi
basana bango pe eloko ni azosala oyo asalelaka nga bango akanti akosalela bango bazwango te ye kuta asekaka bango po akumisaka nga na miso na bango non ba conflit pe mingi ba artiste o surtout ya lelo ba chaîne mato imangongi bazobosana ke makamasi esamba lelo na kala pe déjà salama kana ngo esala ka bato baze ebele ya kaka na makamu kaka akana ngoma na makamu me ukendo yi na muninga pe osala ye mabe o na bwakele mbasu o na ntele poison okozwani lelo ntele poison mobali wana pe lobe aboyini omona ke obomi muninga no pour rien du tout. Ça ne sert à rien. Eloko nyonso eleki likambo na mokilo ezate wa mutu nyonso azwaka makambo. D'accord. Ce qu'on dit boye na temps wana ezalaki boye vraiment te temps oyo endongwani makasi komo bimaka na YouTube na ba réseaux sociaux tout ça avenir ya théâtre ndenge ozotala outaki ozali ndenge ozomona futur ya théâtre mboka na biso. Avenir nango eza nango bien eza bien soko se conduire pe bien ozosala pe musala no kitoko omoni théâtre na biso yoko beba makasi parce que tokomaki kaka mibala ya poto basi ya poto surtout makambo ya basi ya poto yo yebi ke mwasi ya poto wana akokosa yo onga nazaka na nga na mobali te naza na voie ya divorce njoka lokuta mobali ya poto pe akoya kokosa wa naza na voie ya divorce njoka lokuta azali na mwasi ne bien mais aye kaka kwa mbrouiller yo ka oboya mutu na kini ka boye okay kini mibala solo ne bazana kini abe oui ya mwana mibala solo bango bazana kini ata to na ba pierre na biso momoni azana côté na yo pa pandi na ope bien na ba pierre na biso bozo kende pe bozo ka avancer ya mwana je préfère go vanda botika basi ya bato kuna bino pe bana nga botika pe mibala bato c'est bon ba yebate ba yebate kwa ba marié te ba kosaka na bango ngai na soko moni mobali nyosa zakane na mwa mutu na yika kamoko oyo asa katula kiaite na ifa yale ba pota kutiloka kabuyi namba malili wana lokuta zoko sote Jésus tout de Nazareth. Oui, basi ya libre pe ba la na bango kuna na poto. Mais il faut les rabozo lingana, il faut tinda pe ba o yebani na mwa matu. Otalela est-ce que azab. Te ba bongo boyo sa bongo to na tindi mutam so ye kam to iba. Lem soupe ye moko azui yepe. Makambe comment ina mama. Bon siko sa. Moi discrétion cache. Faut publier ba mo lo ba makamu na ba se na se ba passer na tout ça. Kasi yango na ndi mabeti. Yango na ndi mabeti. Botu bokoma kape komila kisa mutakala nyoso na ba tourner surtout maman parce que là télé ya ba ndeko artiste comédienne to boyi teke bozo ka mibale babala mais na ndengo na mibala ngo bakobala bino asa moni nyoso ne mais ba incarner ba rôle kate so mba pese rôle la kindumbo lingala tandene mama ngo la kindumba kundata ma pre ko la kindumbo ye o na kumona ko ka ndengo wana na pre ko la kindumba na zo mono ndengo wana kaka ndengo lati utiki nyoso wana ke holi to zana balabana holi wana kaka yo mama kafumba bozo la telamba awo wana mibelo nyoso libando lebika holi wa kinu ozo ya pe ozo mina masanga pemeni yanga aso ba biti kozaka bayebe mingi bayaka ozo mama ngai ona kaka bate mama shako zo mona ngai bina zo mona ngai na za Yesu te Yesu ndazo frapper Maman Chako, ça fait plaisir en tout cas qu'un est spécial à René Kabasele, son excellence René Kabasele. Maman Chako, aujourd'hui le est très important que bah sauf dans la banlieue publique et tout et la maille scène a même on a vie réelle. Pour plus te dire que la vie mais Maman Chako c'est vraiment modèle. On a zo apprécié parce que maman ba théâtre baba la raté Maman Chako elle a toujours été occupée amoureuse na ba fête kana papa kasi yango na bozongo na nzoto toujours ngebo ya on est problème et ça on a moi soit za mobali ya ye mobali ya yo parce que boîte ningo le bras ba linga mingi ba debisa ba couple bato ba deuxième femme Maman Chako tongo me dit pourquoi avec papa donc pas de problème alors comportement nini na bango mais soko yo pozo landela teke o mobali wana tala ke obiyoka yokande ekosalo pe passe ozo yeso pe lo bibuku pona ni makanza e mobali lokola bimibo azabo mobali lokola bimibo asali bu ngala kipaka ngate obimi oye malamu ngai nde na yebiso kaka limite na yo kaka na yo kate na mona pe na sentir pe on tient l'équation
que attitude ya artiste comédien ya mutu mwasi wa za public koza maman na dingi yonde na to plus maman ba yoka to lelo attitude ya mwasi wa za public na société koza ndeni or minen parce que on a dit pour faire na kokota tele ko le cadre de télévision on est obligé de le dire en tout cas attitude ni comportement ni na koza na société faut na comportement moko ya kitoko ya ndenge nini gentil poli na bato ezate mutabengo kumute nini oyebi na za star nini star na yo ezaka nini nde esali mutu nene mutapesi mboto mu tokanga photo bon otokanga photo oza soko lobi oza star c'est kanga photo mutu nyuso akoya pe kanga na photo esala eloko te ekolongolo poso wana te ko oza star kutu star nde malamu ozokanga mpe na baninga photo pato botogrape elaka tomona mpe na mindele yo oza star bar nyonso baboite nyonso ya kisasa yo mais okozosila ngala yango na te ozosila ngala mpo nga na yo so tozotambola bakobenga nga 50 fois yo lemso 5 fois pamba bah oui mpo nazaka namonanaka na nga te na boite okokuta ngai te okuta nga na nini le msusu ka epa na nga na bimisi nini le tekaselaki na meni mwa mongo natali ta nakoti na nga na ndako na kopesaka elengi na bapublike na yo bafane na yo bamonaka yo okoleka puis ozongi boye kaka yo bamonaka yo wana kitoko te wana kistar na omona bakoncha yo aleka na yawa omona kaka kosekaseka pamba koshinaka bato kosengaka bato masanga mpona star na charisme charisme moko bonjour mama boni onde oyo oyeba ekala nzoko oyebi na yo ye te mais gentillesse kaka mama sokoyaka tomona ekandaka na ne soko approche na ye bibi akane gentil yango wana bato balingaka nga mingi eza te ke boni oye kaka bonjour te so bonjour répondre mais wana ozo bango parce que moi mingo na kia minto ngani makambo non yo eza makambo yo leki Yesu ayebani Yesu asima mokili Yesu ayebani mona yo leki kombo wana te mikitisa nzamba tombo humble toujours et le bajibe piana toujours humble bamona ko humble voilà alors ezalaka esengo mingi moni mama chaque ndenge azopesa toli bande ko tant parce que je sais que Baptiste Komende botala artiste mona quand même ba message ba réaction et tout boyoka pe conseil image na bino ezoteka mama be surtout na libanda bande ko batala bino bana pota ko ba modèle na ba vie réelle na bino lelo la moki mama chaque tina niveau ya kofinga mona kingandi mobali ya kingandi yango na lobi kofinga pourquoi si tu as un problème Amina yo moko to monsieur moko bo pourquoi pas komela yi c'est ça pourquoi pas komela yo osinga na mabe na sali yo nini sino ya solo soko yo kaki ngana za mobale to ya mwasi na yo olobi je regrette moi je ne savais pas parce que na yebi na ngelo ko moko te mwasi na yo moko mutalo baki aza famille to biso neti mibali to mitantaka pe na ko tante yo ako awa pe basa ndumba basi ya mabala mi pe baka na kindumba pe tokolo bateka kaka kuna na awa pe tozaka na bango kutu basa ya mabala bakoma kindumba kolekana banduma bango moko ba célibataire ba oui yango wana omoni ndengo soko omoni kaza mwasi ya moto papa na kubanina na bino ba papa mwasi ya moto yebi te ndenge alalaka na mumba na mwasi na ye oyebi te biloko nini atia na kora mwasi na ye yo oye kaka nango mati ngulungulu ozomona mpe biloko na yo piu ozalaki na baactivité ya bien nyonso ebandi okita ngai bo okoma olelalela bandoki na famille oyo kendoki nini yo moko elako mwasi ya motu kolinga ye te babinga na artiste te mwasi ya motu parce mama lelo yo obali te mais oyo ya yo nde bakosala ye boye parce que tout se fait ici bas. Oyo sali lelo o gagné. Mais on lobby. Oyebi lobby na yo ndenge ko to yote bana na yo. To bana na yo te bana ba théâtre ba piaka. Ya ba piaka kutu. Mais lelo ne ba sa théâtre mbongo yango ta mususu mo ba guerre ba génération zo sala maman muke. Ya mbongo. Ba mo poto msu Dubai. Moi Chine azala car bino ba biloko wana ta sala pas ça. Bisu sima mbongo kutu koleka bango. Oui. Pour ngale bazo futa ngale mso $5,000 ba futi ngai. Bona théâtre ka. Na théâtre? Mama cha. Ah oui.
mafutinga 5000 dollars bino wewe okuta bazotia ozozwa okena ese réunion ozokende kobimisa mbongo na mibala yango ya pota ozokende lem supa yebi yo te amone okaka na bafoto mazotino ba 2500 bato ozokende kozoyo kaka mama shako na tindelo autant oyepe kodi nini ozaka na nini wana mibale deko de kutere sika écoute la bisu 3 et sika mo bino basala yango obengo ya ba 200 na basa oyo mbopote se baby tika biso basango lokola bayelaka bino bamituka basango lokola bayaka afuteli yo mwa ndako ya kitoko okuma ovanda osali boye okoyebi teke mwasa mutu mobali ya mutu oyebi te lobilobi omona kaka nye ekomi yo moko futa ndako ozokoka lisu te ozokoka te okomi kode soit tete soit milu okomi lela pampa tika eloko ya moto se ya moto mama po envie ya kango te eza péché monene. Voilà, merci beaucoup. Alors maman chaque moment va represter pe hein. Il va represter à l'époque. Na minute au maman represter bo ngi to boit ça na wango. Te. Na boit ça pas so na zumu nena bi na. Producteur. Producteur. Mais il producteur au hôtel à biso. Ba basala la biso en lusute. On a aussi besoin de comme to biso ta biso ngeti nga nga prêtre bo te peut-être la salle moto futa biso ba cacher. Pour YouTube peut-être musu kozela YouTube peut-être musu peut mabe. Parce que la minute ro basala ngo ya spectacle à longue ezate mais maman ngebi quand même ezali ezaka bien. Très bien. Ezaka bien. Peut-être que la kati kuna ba enregistrer biloko c'est bon. Pas producteur bino to ndaka biso ba bino to komi. Kingandi. Basala les atels ba showbiz ezali ba artiste na biso maman chaque boy. Bozela je sais pas. Boke ko ça ce spectacle na 2000 qui combien? C'est le moment. C'est le moment. Ngai kutu na bandaki na ba spectacle. Lelo yo na komi na ba télévision na tala lelo tezo kende kaka mais ok spectacle za eloko mususu ndenge boza confiné boye na mawa bino bozo tala ka mama ndenge de sala bozo seka mukolo wana yaki ndenge boye bandinga bakendenge na sala tala macha en live bozo mona oye pe boye osimbi pe mama shako on prend une photo le bokangi photo mama après spectacle bon solo il peut na moi maman chaque jour akolinga solo bino solo na bino accueilli ben nos producteurs hein YouTube on beaucoup mais c'est bon mais quand on peut pas reproduire tant on peut pas na YouTube mais fanatique comme moi contact direct ça fait du bien na kata yo teneti ba fanatique nanga mususu ya biso ton les artistes mususu o bazana ba fin phone ne kimbase que kuna côté ya c'est ba cimetière ba mona kabiso kana ba télé même soko do bi spectacle moko yela atana ba vivre ngo un jour opposer kata candidature na yo te papa on a yela biso ba vedette na biso to lingaka et on bozo sala bozo ba groupe ezebele bana pe malamu bazo sala biloko kitoko baze belé boto mabaki ba mwaleka sorta nzonzinga ndenge osa spectacle na bino kuna ba biloko bato esika bato bamona ka biso mingi te esika ya ba voyage ngana lubaka nani soko mamemi biso ata awa na bamboko ba maluku kuna ba fin fond wana ba ko sepela bato kuna il faut mamona ke ba artiste na bango a Congo eza te tokanga makaka esika moko toluka ko bimaka pe ba mwanda ba matadi koleka ba mwanda ona ba mwa mamboka mike wana ngana kena Minova tokenda ko sala spectacle mona mango kala tina Minova na mona na yeba na ko na Minova mote meto to sekisi bato kuna to zimwa mfanga na biso to yena mama ngome na biso kala tango mubutu mais tamba Bukavu kuna na ba gouvernement eko ko organiser oui ngana na solaka na to solaka na ministre na biso ya culture ambalo albi ko ambongo na tozana na mbongo fin de fonctionnement ezana nuté mais vous pesinga bidé ya bien na ko yala ka bongo na bi groupe boy boko kende bosali groupe boy bako sala bien ba mbongo pe to ko caisse ya l'état pe azozwa moi quelque chose tout ça ça ndenge on a kitoko beaucoup c'est quand même projet na ministère oui to ko tsangi ça qui verbalement non écrite. On a groupe na yo to go association. Non association na biso ya ba comédien. NTPC. Oui. Biso na maso. Ah oui, nazala. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, zaki plaisir ya ozala nayo. Oh mais na affaire posaka ozali non? Ah oui, nazali. Maman conseillère. En tout cas maman chako boy na éviter bato ba prochaine te na éviter niveau bo rataka la bitibino. En tout cas, zaki plaisir ya ozala non merci on la biso porte à chaque fois
nous avons pour ça nous hésiter aux charisme mais na matadi on a Kinshasa merci na honneur au pesa na presse nous on est là pour vous na quand on a besoin aux actualité les cambo on est là en tout cas toza wana kaka pona yo voilà merci na bande kono bolanda ki biso mama chako mot de la fin pour na mkoa lelo na bato batali biso ko loba ba bon merci mingi na nyonso ona ndenge nzamba lingaki lelo to solo na bino boyeba ke maladie ekomi oyo ekomeli monde entier oyo vraiment bana nzambe bo mimi pesa na maboko na ye moko kolo et puis malamu ndenge bovandi na bandako tovanda na biso na bandako tolanda mibeko ya ministère ya santé ndenge alobi na biso topesanaka mbote te tosukolaka maboko tokosolaka na boye tolandela yango malamu okomona ekozala me kitoko mpe lisusu napesi bafanatike na ngai ke bolanda mibeko nalingi te nayoka o fanatike ya mama shako moko akufa aliza kolinga mama shako mingi ekosalanga mpasi mpo nalongoli mwa 1 na tuka bolanda mibeko ya ministère de la santé ninga solo bana biso maladie ezali ya solo bozo mona de baninga na biso bazo kufa na ba monde atie belé na posi na pesi mbote na bandeko na nyonso na pesi na ba fanatique na nga zo na mama na ngai oyo avandi sanga na lupango oyo na vandi mama mami na pesi mbote siko yali na bana na yo mami naliki tenge na pesi bino nyonso ba mbote na pesi pe ba famille Chako Mobimba na pesi famille Mutomo Mobimba na pesi ba famille Lumumba famille Okito oyo bandeko na nga nyonso boza na poto pe oyo bayebaka nga oyo balingaka nga pe ni boza ebele Pierrette modi na pesi yo pe ba gros bisou na leki na nga pe ye moko patongelaka mabaya mamani na pesi bango pe mbote sika voilà merci beaucoup alors plaisir sera toujours renouvelé ya royeba que bozawana ko pesa biso attention na bino ezaki ya bino mama Chako oyo botungisi yamba na bimo de manse si la kasi na kozoye kaka donc enfin Tozuye, Zamba apesa makasi encore une fois félicitations, merci en tout cas on a encore besoin de toi ba œuvre na yo bandero bengara maman Chako tanga zo déplacer yo ebika caché attends que malonga te mais maman frère za chic fond de ton amoni ya pas mon kasi on a yebisa bango yo ko benga po bisanga to $22 na zui taxi express na kolia nini na kwa tsiko ekomi mutu na ndinga kolia kozonga nanga taxi express dem soupe mbongo ne sili kaka bilamba ko lo mama 50 elamba moko na tongisaka na ba $25 $30 bon yo siko ko pesa nga $50 on sana yebisanga donc avant de créer film avant de commencer film avant de solliciter yeba budget si escane au télé yeba budget non parce que maman icône boye ba rosa makasi toujours ceux qui me fait les autres kitoko magembo ngo e comme moi mais tant que bazo siffler mon dans la classe na yeba no biki wana ya 6e wana ya 5e et maman Chako ta ngo bien ça y pesa li memi na ye amen ataya se rabaisser à côté de la génération mais yo c'est pas des bengio master yo c'est les master pour moi impolitesse puis bande comme ça comment peut me que déconner oyo kena le kama beza na façon yo loba naye aza mukolo aza moi mukena aza nani aza na succès yo le quoi comme top modèle à lelo donc maman il raisonner ce que maman va succès va tango noti lelo est-ce que yo comme na âge nae est-ce que pour maintenir ba fanatique ndenge azo maintenir style lelo en tout cas trop joli vous êtes tellement polyvalente que nous on a encore en tout cas j'ai vraiment besoin de toi fan voilà merci Nabino Solanda qui vit partout Tolinga Rabino Yatro je salue René Kabassé de Bruxelles son excellence maman Mami Kangou dit Choco Frappant depuis Belgique na mon vieux Matou Idole merci à l'honorable Serge Kaembe moi d'envie ta patron merci à Alain Délé voilà la signature de l'élégance. Je salue la grande équipe technique qui fait toujours un travail remarquable. C'était la vôtre, Fallon Bito. Je salue, je remercie Gédéon et Jordan, moi, soldat Nabiso par rapport à Bayero dans l'ombre. Je salue le prince du trône, mon fils. Je vous aime bien. Restez toujours branchés dans l'antenne Nabiso. Programme à Victor Réseau, Bakisama, c'est au Bakisama. On se retrouve au prochain numéro. Bye.